Ndeko tomonyo awa na aéroport international Angile tomoni batu batondi ebele awa toyebite ambiance oyo eza awa soki bokoki ko expliquer biso ezali pona kozela nani et puis pona problème nini. Toyewa na aéroport Angile kozela mwana mboka Martin Fayulu oyo aponak azalaki désigné candidat commun ya opposition na mboka na biso pona ko représenter opposition na maponomi oyo eza liboso na qualité ya na poste ya chef de l'État. Et puis comment on a bandeko bozalaki na bango bazalaki 7 leaders mais 2 leaders babimi est-ce que ezali faiti pona bino tozomona s'attendre que le lobo échoué et que batu bazala moke ko ya ko accueillir ye. Et le romain ko échoué ezali te même bandeko mi balé babimaki mais le fait que bazalaki 7 batikali 5 et l'accès majorité eza epai na biso wana eloko liboso ya mibale na koyi koloba même bandeko na bakei mais bandeko na ezali bango nde ba désignaki Fayulu bango ba désignaki Fayulu bango ba votaki Fayulu lokola candidat commun na bango donc Fayulu azali mwana mboka bandeko wana bakako kokende mais biso nyonso tozali na sima ya Fayulu tozana posa ya changement na mboka oyo changement tango boza ko boya élection na machine à voter bolobi machine à voter ko kota te machine à voter ko zala nde bongo machine à voter biso linyango te baboya ngo pe kala po ezali machine à tricher machine à voter soko tali na calendrier ya seni moko nakayi ko laksa yo place moko te bakoma que machine à voter et kolunga place moko boye batini yango esika songolo pakala kuna nakati seni yemoko mudasale calendrier aza toujours que se référer na bulletin de vote machine à voter tanga place moko te machine à voter eza na loi électorale te machine à voter eza na mibeko na biso ya mboka te yango biso moko to benga yango machine à tricher donc biso na machine à voter to connaît jamais élection eza na posa na voter message na ko pesa na peuple afongola misu machine à voter si to boyango ezala ba partenaire na biso na ndenge ya libanda si balingi machine à voter te eza machine moko ko mbilinga na processus électoral na biso lingi kimia na mboka oyo to lingi congolais ye moko apona mutu oyo ya lingi to lingi te ba forcer mutu na ndenge ya tricherie po apona mutu ya lokuta biso tozali posa ya changement na mboka oyo pour le moment opposition etelemeli balobika munoko moko changement na mboka oyo ezali Martin Fayulu yango wana na simano ba mama batondi ebele ko sepela ko yemba ko tamilolo komona ndenge ndeko Martin Fayulu kitina mboka awa bino ba mama bokoti likambo ngo bokoki koyebisa bandeko bazana ndako pe baza kolala likambo nini biso ba mama ya Congo ba mama na ba jeune na bile bango nyonso tozana sima Martin Fayulu pona changement ya mboka tolingi mboka basi eleki mingi na moma otokomi muninga oyo baponena kibiso bo abongola mboka oyo pasi eleki mingi souffrance eleki kuluna muyibi crime yango wana tolingi Martin Fayulu biso nyonso na sima na ye po baya kobongwana babongisa makambo nyonso na mboka oyo biso toza kaka na sima ya Adolphe Muzito na kombo ya Adolphe Muzito konani na kombo ya Adolphe Muzito mokonzi na biso ya nouvelle élan biso nyonso na sima ya Fayulu toya tolongola bango biso nyonso po tolongola na bowumbu pasi eleki mingi ndenge bomoni ba mama peuple nyonso baza na sima ya Martin Fayulu kotelemi awa ozali olati elamba oyo ezali na elongi ya Martin Fayulu pe esengo nini komona ke opposition yokanaka te melelo bimisi candidat moko ndeko Jose na esengo ya kozwa maloba sasa ipi parce nazali vice-président fédéral ya mouvement Lumuzi fédéral MLP ya honorable Franck Diongo au moninga na elamba ya t-shirt ya Martin Fayulu poto za bon encore le notre lobe zaki sombe suka bisanga oyo bana ya Congo bazwaki décision balobi te candidat so comme autopone zali Martin Fayulu madidi o le to na aéroport kozela ye tala anguluma ezali awa ezali ma sécurité ba pesi mutu mbongo te mettant la population ezali déterminée basengi changement ya solo na Martin Fayulu madidi yango totondi awa lelo to lobi que non toza déterminé tozozonga na etina triomphal toka
message au conseil biso na ba corps chef basala ki pour le changement ya mboka Congo de mission bolobi boye peuple aza souverain tosengi na bino tolingi alternance tovotaka ntango nyonso tolingi changement tosengi na bino bomoko bobimisela biso candidat commun ezalaki mission botindaki biso totelemeli yango na bomoko tobimisi candidat commun bana kinye kobanda nord ya Congo est ouest sud centre toza na candidat commun be moko kombo na ye nani kombo na ye nani kombo na ye nani bana Congo na kombo ya Igwe Jean-Pierre Bemba Gombo alobi boye yebisa bana Congo ba injustice oyo bango basali ya koinvalide ngai bazobosana ke toza na bamitu ebele soki bolingi bomona Bemba mosusu yeyo merci mingi na matondo mingi nanu tobandi te oyo eza avangu bana Kongo bakopakata Moïse alobi mbote na bino lelo tosepeli parce que toye na président na biso ya sika président oyo akozwa kiti na janvier 2019 tokosala nyonso tu tokomema ye na Katanga baza ozela ye tokomema ye na Kivu baza ozela ye tomema ye na Beni baza ozela ye yakokoma na pili bamosusu baza kokoma kuna te yango wana merci beaucoup naloba mingi te Moïse anasema aksanti sana fika tokopesa parole bana Congo oye boyoki ndenge mama Eve alobaki tozaki biso nyonso awa na le 29 septembre totamboli bamboka ebele na ebele
bopesaki biso devoir à domicile. Bopesaki devoir à domicile. Bolobi, il faut bozongela biso mbangu na candidat commun. Tolingi susu ba buzoba o ya 2006 te, o ya 2011 te. Sikoyo, il faut unité lisanga ezala. Tolandi mitindo na bino. Tokwa biso pe tolobala mingi te, tokoti kaka laboratoire. Tokoti kaka laboratoire muke résultat yango oyo. Naza kosenga na bino lelo na kombo na biso nyonso oyo tovandi awa na podium tolakisi bino oyo nde akokamba biso a partir ya 2019. Leo bokokota kuna na kati ya election oyo ya malamu tolobi ba makambo ya machine tolingi yango te. Mais leur élection oya malamu ekosalama tosi toyebisi bino ndenge nini tosololaki ndenge nini résultat tokomaki nango toza na makambo ebele akoloba lelo te atuka epai na ngai tokokutana na mikolo oyo eza koya avant nazongisa mikro na papa na biso Ewanga avant la pesa, avant la zone. Non, attendez. Et Wanga, vraiment, Nalingana Yepsabino, merci Mingi, Ndenge, pour la Kisibison Zela, Awa, Nakata Kinshasa, accueil Moko Makasi, pour la candidat Nabiso commun. Boyoka. Bosali Bakasi. Oyo. Ça va. Ok, juste une minute. Tosilisa. Fabino que Makambwana Ezaki a soloté. Nalingana pesa bino. Merci Mingi. En attendant, ton micro sur ton koutana. Merci Mingi. Merci. Pour la construction. Lokola to lamuki to sangani to komi bomoko to longi eza bongo te le 29 septembre elekaki boyembelaki biso bino peuple boyembelaki biso boyembelaki biso to trahir te. Est-ce que to trahir biso to trahir te? Trahison euti na bino na base parce que nga nayembelaki bino nga bi bo trahir biso te. Toni ya biso candidat parmi les 7 ndenge toyokaki na bino. Toyoka un jour, 2 jours après que base est boyi, base est trahir. Eza bongo te bino nde bokaboli biso eza bongo te bokende koyokana mpo na biso choix tosi tosalaki ngangu natikalaki mpo namemela bino yeyeyo ezali alongwe candidat commun akomi candidat unique ya opposition eza bongo te nyonso ya na maboko na bino désormais to préparer élection tokolonga yango mais ebongi ezala élection ya malamu, élection sans fichier corrompu, sans machine à voter eza bongo te. Merci napesa modérateur ye na représenter bino mokonzi na bino ya sika mpona 2019. Bana ya Kongo mbote, bana ya Lamuka mbote mingi. Kala toyiko baboye oluka kama kambo
bandeko na ngai lelo ezali mokolo ya mitingi te. Lelo ezali mokolo ya liboso ya kopesa Nkolo Nzambe merci mingi. Toyokana tokopesa Nzambe lokumu po ya liboso abimisi biso liboso na bino. Ezali victoire na ye ya mibale. Bomoni ndenge toye awa bapolisier balingi bagashe fete babebisa fete, mais ye Nkolo asali oyo ya ye fete eza kokontinue malamu. Eza boye te, eza boye te. Est-ce moto akobangisa biso? Est-ce moto akogashe fete oyo? Bandeko na ngai lelo eza maloba mingi te. Ezali nalobaki lokumu ya Nzambe ya mibale eza lokumu ya peuple congolais. Peuple, merci mingi. Merci na bino. Nakoya na makambo d'étudiant. Nakoya na ba étudiant. Naye kaka na liloba moko wana. Oyo naza na introduction. Nalingi bobetela bandeko na ngai. Nakobanda na oyo bazali awa na Kisasa te, baza na Kongo te. Batikali na mamboka bapaya. Boyebi tina nini batikali kuna. Bandeko bobetela mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo maboko. Victoire oyo ezali ya ye. Toyokani ya mibale. Bobetela mwana mboka Moïse Katumbi Chapeau maboko. Victoire bobetela ndeko Adolphe Mozitu maboko. Bobetela ye maboko. Yende ye atikalaki alobi na kotika yo moko te. Tokozonga biso mibale. Yango wana bomoni toye na ye lelo oyo. Ya minei bobetela ndeko Professeur Matungulu Ilanke maboko makasi. Professeur yeyo ye yaki liboso ayena bandeko batikalaki awa obongisa makambo oyo nyonso eza koleka. Toyokani merci mais wana bomoni ba leader babimi, mais tozana ba secrétaire généraux, tozana ba collaborateur misusu bango nyonso bazali awa bobetela bango maboko. Merci mingi bandeko mokuse lelo meeting te, meeting tokosala mokolo tokofongola campagne. Lelo na ye koloba boye bandeko makambo oyo fo esila na ye koloba likambo ya ba étudiant na sepelaki te. Alors botolo mibale ba participaki pe na élection na ngai. Bobetela ndeko Félix Tshisekedi maboko. Bon, botuli mibale. Alors tozonga na makambo oyo ya ba étudiant. Toloba boy tolobi boye. Ezali normal te. Ceux qui étudiants à revendiquer, étudiants azali avenir ya Congo ya lobby, alingi ya ye kolaza la mayele, ye asengi ke kelasi ye fongwama, bino boto boma bango,
Est-ce que c'est normal? Yango wana nakoloba na ba étudiant boye. Makambu oyo soki lobi tozui pouvoir ekosila. Étudiant azali motote akekuna na campus ou bien na université na ye pour comme mutu oyo bakomi ko bomba. Ba étudiant liloba moko. Bon. Merci Nayoki. Nzambe ayoka losambo na bino. Ba étudiant bozala tranquille. Bosala makasi. Bozongela ba étude na bino. Bozongela makambo bosalaka. Bougez là, voilà, retour. Panzi ba Iboso ana yangu atebe kuma ba otakana Maria kuna aiba
Matuka ya libanda. Nana kata na ye, eloko te. Conduit. Yambongo te, Yabatrikote, Yamotema. Moto nyonso akita na se mama mama maboko mer na biso toza na mosusu te yenda simebiso président matongolu tobetela ye maboko elongo mobali président mozito candidat aussi tobetela ye maboko elongami Sengi la presse a quitté le podium. Yambongo te. Presse a évacué le podium. Oui, après plan. Presse. Après